Salut, bonjour, bonsoir à la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi, votre humble servante, Maman MK. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir, ma grande famille. Je nous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Voilà pourquoi, ceux qui a koloba vraiment, ezali to mankaka te, to tozangaka te, to yaka kokabola. elongo na bino tozalaka wana lokola bameli cigarette boyebi bolingo oyo bameli cigarette bazalanaka nango nde yango wana biso tozalaka na yango awa na kati ya MK Mbelou TV officiel. Voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Voilà, ma grande famille. Family bota, elengi kuna, family bota, elengi kuna. En tout cas, la grande famille est sengo, ezara mingi ko partager la bino, troisième famille la biso nzamba kabela biso, yebisanga la vie de Tegra, yo retenir na kati ya film o kitoko film moko o eza na ebite nayebi en tout cas so nakoki oloba yango na ndenge nini to nakoki yango na vole ndenge nini yo yebisanga tikelanga na commentaire leçon nini yo otire na film oyo la vie de Tegra. Film na biso ya sika ekoti lelo, film yango nde pasi titre na ona okokata koprononce yango te na okoprononce yango te biso bato tosuka na luvaniumu ezaka pasi mpona biso vraiment. Mais lelo déjà ezokende déjà kaka lolenge ekendaka to maximiser juste ba j'aime na ba commentaire na ba partage pour que to biso surtout objectif na biso ndenge ezalaka na ba film na biso en tout cas objectif na biso ezalaka ko soutenir maman la Poutine de l'écriture na ba partage ba commentaire pe na ba j'aime na ba vidéo na biso nyonso surtout na kati ya Candy Star et puis na kati ya Bellevue télévision. La grande famille tokoloba mingi te kote wana naza mpenza na posa koloba ebele te lelo oyo video bozali komona pembeni ya mwasi moyindo oyo aza wana mwasi avec les yeux d'une bitch eloba nango ata boketi wa yambo mwasi alongwa boya koma ndenge nini. Une très belle femme, très jolie belle vie quand dit la patronne. So baninga basi baondi mugbo seke merci Jésus. Voilà. La famille pour la vidéo eza pembeni wana tomoni biso surtout toyebi ete tonton da Costa azalaki na London City. Azalaki na London City mais oh wana bozomona eza te ke toyebi na biso ke mama na biso bela za mama moko akenda. Mais vidéo o bozomona eza vidéo te ke o bazala basalongo na Londres o wapi non. Vidéo wana bozomona en plein tournage ya tonton na biso da Costa na tournage o ezali j'espère ya Bellevue télévision. Oui. Donc au mona nzambe na ngai mama Clément Sidiki yaka na lupanda j'aime ma vungu bo mono nga na mona feli ton dako talaka mo mikolo asali mais pour se changer moi bras ebimi moi couleur échange epotozelo msusu pardon nzambe na ngasunganga pena kena nga poto pardon fuki kinsansa mulunge malini moto bangungi pai embouteillage pai kulu ne pai nzambe sunganga na kena nga poto pardon bozali komona ezali tonton Dako na kati ya tournage ya quelque chose se prépare peut-être film la biso oyo nzambe fatigue so rebolimbisi peut-être film na biso oyo ekozala après vatisikisi film on azokoka prononcer te bandongo na bolimbisanga donc mais oyo tozomona eza présence ya ndeko na biso da Costa na kati ya
Bellevue télévision kaka ndenge ezalaka awuti poto direct ebi makambo boye eza elengi c'est-à-dire toomona baartiste na biso bakomi mpe bakwenda vutuka nde tolobaka na monoko na biso ya mboka baartiste na biso kwenda vutuka tomonaki tonton Dakwa asalaka émission va voyager alobaki ayebi mpenza te ndenge akei wana eza na durée moko indéterminée tonton Dakwa alobaya na biso mais tomoni après même pas 2 mois ye wana na kini sonso makambo e komone na kini directement tomoni ye pembeni ya la poutine de l'écriture en tout cas esali esengo makasi bon séjour na yo bon retour na yo na kati ya mboka na yo Kinshasa en tout cas nzambe amona yo abatela yo eza esengo mingi mpona komona so komona bato mibale basangani boye epesaka esengo makasi donc tolobaki toya tomeka kopartage video oyo na balandi nyonso tu ya MK Mbelu TV officiel pour que toyebisaka bino ke biso awa tozalaka wana mpona kopartage ba bonne nouvelle donc c'est pourquoi toye kopartage nouvelle oyo ya esengo elongo na bino baye oyo bolandaka biso awa na kati ya MK Mbelu TV officiel. En tout cas, vidéo na biso bo aimer yango, bo commenter puis bo partager yango et que ça la biso plaisir ya makasi. Donc tous zela déjà tous allez mtema kokita maya komela ndeka ezalaka film biso pezana to consommer ngo ka ndenge ezalaka toyebi ke écriture abela ezalaka eloko mosusu tozalaka jamais déçu na écriture ya Bellevue biso famille libota tozalaka toujours focus yango wana tolobaki toya koinforme biso ke na minute oyo dako mokina atterrissage na kati ya Kinshasa mpona bafilme yesu baloba balembe bevi oyo mutu elenda mwasi alonga boya komandeni pardon badi donc voilà nzambe apambola bino bosabone massivement bo aime bo commenter bo partager lien en tout cas et osala biso plaisir ya makasi bon natiki bino to savourer nanu moi baloba balembe bisous nadi baloba balembe baloba balembe oh mamoyo mayeleleka oh mamoyo mwindo ya ngolo delvikanie. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait.
You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Mosala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là. Moi, votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère Oyoyo, au mode vidéo Oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là, hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour demander mes mingaya trienen produit moko azar produit à compagnie Neolife. Comme on est trienen, tous en a qui est nango ça soit ils ont 60 capsules na kati, tous en a mnini nango azana 120 capsules na kati. Trienen na sala ami. Premièrement, trienen yo, ils ont pour nous sur famille là à tous en bonne santé et aux malades au qui consommer trienen. Trienen a ça produit oyo ayeko booster ba immune system na biso ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et trienen penza ya liboso kutu ayena ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto. Mon ba cellule soko ekufi. Ba cellule soko ezui malade. Nde sala ke tozwa malade, ba maladie chronique ezotungisa lelo mokili. Ekufaka ndenge nini, ekufaka na biloko tolia. Ba ngreshi ke tonzi na kati ya ba biloko tozolia. Batsaka bakisa ndenge na misuni, batsaka bakisa sala ke bomba misuni na bango ta mulai. Na ba fruit, ba veg, biloko nyonso tozolia tonzi na bakisi na kati. Yesu koyo ayeko aye tant que tozolia biloko wana ebomeli biso ba cellule na santé na biso nde esalami keno tokomozwa maladie otosuto ekomi lelo ba nyonso koma ba maladie ya tension ba sucre ba nini ba maladie mena ye ayaka kolesa ba cellule na biso soki cellule no allié azongi en vie soki akufaki azongi cellule ezongi en vie soki alaki akobela komi en bonne santé nde pe osaki ngana yo tozala pe en bonne santé. Alors le quoi to lia qu'à chaque jour il faut peut-être me la cahier ayeko ça la musala dans le basikoyo et à part ça ayepe à part ça à sokola pe makila à sokola biso makila
tant omele makina na biso sokwami baseli na biso akoma bonne santé comme maintenant cellule akoma maintenant na capacité ya koabsorber ba nutrition ma nutrition il faut ngana yo to tsaka chaque jour l'autre comme on liaka pour ma bomwe tonda to ki ba souté biloko ni eza bien nutri to to ki ba mo souté maintenant yé ko ba kisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya o to zanga ngo chaque jour ayepe abakisi lio donc trienne ndenga zabwe to ozobela te ozobela maladie nyonso santo sanango ça to c'est la triennel ça vena bien pour la santé mutu nyonso donc ça on a pour na problème nyonso santé zo déranger so na notanga makombo et ça la ke na bosa na misusu ozala kuna obino yango za pour na maladie nanga te na melate et ça pour na problème nyonso to na bi nyonso alors soko bengi biso na numéro nanga so osali sur WhatsApp 078 dans la Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D pour rejoindre na WhatsApp osali nga message to voice expliquer nga malade nyozango na comme ça pour ça le tanga moko moko na bosana comme ça na ko ebisa yo ko utiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage eza ebele toko lukinga na WhatsApp na otinde kuna ba quelques ba témoignage toza na ngoye ba vidéo toza na ngoye ba voice na otinde la yo moko mibale omona keno ezo sala vraiment na invité au sala vidéo amulai yango na vraiment ça bien pour la santé yo oza ba mal ba fatigue chronique mili langa ye au booster énergie muto amela trienne na za muto aza bandi na âge à 12 ans mata amela trienne ya ba les autres ça ba produit belé ba traitement ya ba maladie nyonso to lobela ka on a vidéo mususu oyaka to lobela ka mais l'autre lo ba ka trienne na lobela ka na mukuse vraiment yeyo so lingo ye ba vraiment deep ya trienne luka biso ba numéro na pesio to lobela yo na expliquer yo trienne ou bien au team de l'oku na expliquer yo trienne ou bien au team de l'oku tu photo na ye na explication ni nyonso ceux qui peut comprendre anglais na tindelo ya anglais so français na tindelo ya français toza muto a besoin na toza na poto toza soko partout za na Congo wapi to tinda o muto za na AVC na za na témoignage muto AVC lukanga na opesa yo melela nga trienne no yo oza problème nyonso to na bi problème nyonso santé melela nga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba sibiso boy mutu soka ye avant to bande traitement PCK au poza ba bamelaka o babiki au lieu dépenser na traitement milai toza nango pe kuna memelika ye pe komi bien aussi solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mukuse ngana bisabino to utiliser ye yo liaka chaque jour ngana to liaka chaque jour to melaye yeyo trienne dala nga na zobela te mena melaka ngo mo eza funga meza ya ngai dala mela die na tongo o moko ya pokwa na ngai yeyo na bela to tafu no ngai na bela te mais c'est la ricane na sino ke na zobela te tu nyo somela abon attendez salé soki ozingai soko omoni ke no ngolu zabiso pe facilement ataka na chaîne yo otalela biso yo soko luki biso zabiso facilement a produit triétoire en produit Neolife Neolife c'est soit produit naturel ba produit ça produit naturel eza bio vraiment ba produit ça tellement belé lukanga pour maladie nyonso au problème terre et votre babo taraté au problème de libido ko toi papa au problème nyonso maladie nyonso asthme maladie nyonso diabète mutana sida ata mutana sida ici la te mais comme ça mutambo na bien santé kitoko na miso bato suki kitoko mamuso kitoko toza na kisa bongo o moni neti ye soko melepe ba maman balingana bango chokote ba maman balingana chokote le kwa mama Pacifique soko zo melaye a comme ça tena o kitoko le kwa ya ba bébé a ba bouteille ezala te azo si sa ba bouton
akokomisa te kitoko oyo nzoto sante ekangami yoka su monene te ozolia ozomela no ozamo mpe bien mais sante nzoto akomisa sante ngebu azobongisa mpe kisotaka ntango kati na esokwami kitoko si bota libanda fo ebima ti pesa makambo to ya nene solution luka biso partout na numéro napesi bino to na chaîne otayela biso soso otala biso na tiktok na youtube partout place omoneli she okutani na oyo